Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Na Kenya Likambo et Bolobi et place à cher à théâtre. Parce que ma soeur ça là-bas émission de soutien. Journaliste au besoin aider, ni le besoin aider, on va s'exprimer. Fais en sorte que tu fermes ta bouche. Ne reviens plus prêcher. Yokanga lelo. Kozonga sona cher au théâtre. On s'exprimer quand on a quatre cher pour batutu bayoka. Vous condamnez Pasteur Marcelo à tuer sa femme. Est-ce que vous avez les épreuves? Vous accusez Pasteur Marcelo, oh, nganganaye. Oh, il ba youtubeur, on a beau youtubeur, zo ezali somo, na pekisa kibino. On ne touche pas le loin de Dieu. Somme 5, verset 5. Ce qui déjà les lots 15. Ce qui montent nzambe les lots, azali ya kosilika nzambe azosilika. Bokenete azana mobali na ye basala kabo nani amona ki passer Marcelo na mobali na mobali oyo bavandi bazosala ka makamwa bande ko na ngai ata Yesu yango banyokola kai boite balobi ndeti likamo et des versions. Première tabaki maman Blanche Akova qui na ma petite opération après tu as sur crise cardiaque. Bon des versions non des versions ça parce que Bibiane ezalani petite opération. Hein? Est-ce que ça non, na simi yango te po biloba lo baba. Donc na kota biloba lo baba na te. Ndenge bino bozo lo bati. Hein? Ne bato bazo lo ba. Hein? Hein? Et là, arrêt cardiaque ezwaka mutu na sukola na douche. Arrêt cardiaque ezwaka mutu alali normal boye kangi akei. Arrêt cardiaque ezwaka mutu te me otamo na mituka boye. Ezu yakei. Akufaki na arrêt cardiaque. S'il te plaît, mon frère, tais-toi. Excuse-moi de t'utiliser les mots comme ça. Tu as craqué? Quand craqué, Pasteur Marcelo a craqué dans ce monde. Est-ce que Roger Bach, campagne diabolique au bateau Sala Pasteur Marcelo, il y a un supporter. C'est le monde entier. Hein? États-Unis, Australie, Europe, Gabon, tout. Est-ce que Bago ça? Ce que va porter plainte dans Gabon, qu'est-ce que le Pasteur Marcelo a fait? Le bébé n'a pas Roger Bakabi plus à Lukabi n'a pas pasteur monsieur Aminene Amboka. Pasteur Aminene Azate, bango tunda basanga bango pasteur Aminene zo ba leketu. Là on a silika ngona. Oh. Hein? Bato na basanga bango pour que 3 verset 14 à 15. Asanga bango pasteur Aminene. Fait Ingefa et tonna qui mission mo Kofi le bébé ba tonna qui à propos ya makambo bibi no ba pasteur trop boza ba aventurier penza. Yenda aventurier munene. Kofi azaka aventurier munene. Kofi ambula mukede ta ba beta musique biso na mbanda ka papa. Yana papa Wemba, la grand frère Tsenga yawa, na lipeka pona mona papa Wemba na Kofi le médazo azobina na pantalon minene wa. Et changa pété? Hein? Pourquoi il ngo toucher ba ça dans un point? Chant de guerre qu'on va ça nini dans la zone na yo parce que je dis la vérité. Na le mbongo te, Marcelo peti ngelo côté. Na le na mbongo te. Ba bazo kufa na guerre kuna. Est-ce que tu as attestation du décès? Excusez-moi, où est-ce que tu non, avant de misa moto na kati ya hôpital ou bien na salle de mort, il faut acte de décès ça là. Acte de décès là combien on na Turc. Na Turc na interpréter. Ça sera quoi si boye. Hein, il faut toucher ba ça nzambe. Ya moment le prophète Sikatenda telemaki on était deux seulement. Moi avec le prophète Sikatenda. Aïe, beaucoup de pasteur Ndéni. Biso? Il n'y a pas comme un musicien Ndéni. Hein? Pas il va go embatter. Tout le monde vraiment il va go embatter. Vrai chanteur là papa. Les gens de rien ni. Les gens d'autocollant va ça dans ça. Il finira mal hein. Hein papa? Comment va passer? Moi j'étais appelé. Pourquoi passer Marcelo et passer Marcelo c'est notre frère. Parce que vous condamnez famille là. Hein? Na condamné famille était na biloba loba. Je vois plus place il y a pasteur Marcelo qui est autre serviteur de Dieu autre ba biso ça banalise mais Ngefa papa Ngefa le col aux côté la Marcelo. Ba ça lobi na lé obi yango. Ba lobi na lé partout sangwe kenga ebi Marcelo. Ngana mona Marcelo. Même le loké na biro Marcelo ko yamba. Il faut passer Marcelo, moi je te conseille mon frère. Na kati ya mokanda na Matthieu 10, 15 à 16. Hein? Je vous envoie les brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents. La vie de pasteur Marcelo est menacée. Hein? Ceux qui m'ont trouvé un roi bon de bateau, c'est les poisons. Poison, on dit n'a limité. Dans la bisale, il va pasteur. N'a limité, n'a limité, n'a limité. Batine les banabasi, va ressembler pas. Roi bon dans l'église à Mounene. Limité, on avait l'église belé. Banda première était 20e.
pasteur wana nyonso basanga même si vérité poison te limité même mbala moko te bafote 7-6 fois wana de robi pasteur na se pasteur ko dans l'église na ndako papa yemba baremi bazali ensemble na bango na nani oyo lambi ne voulait pas prier o chepe le bon na mutube na mutube faut kamera timela likoko na nzambe bafoto na koyela yo benganga na peso bafoto komona yango natuni papa wemba avant mort na ye sikonga nakolie pa Marcelo masaya yambaka bana Marcelo akobenga ta ngai boye prophète Ngefa abenga ta kobenga Marcelo soki abengi tokende na tribunal et s'il n'a pas tribunal Marcelo abenga motuni naza ko se défendre te naza ko défendre mon frère il n'a rien fait du mal et pour le moment conseil nakopesa passer Marcelo donc moi sur ma leader avant na kuna mais moi donc c'est mimi na moi sur na oh yo suzo pela pour na conseil mon papa oh il sagesse science intelligence oh il est qui a monyo c'est la sagesse papa ba sanga maman dans son té moteur la sanga maman tout senga yo na so ibisa yo oh ko kanga papa wemba na ibisi prophétie on va vous arrêter ko kende té ngai liwa ya papa wemba baremi bango je l'ai dit tika on va mettre mbongo na nino mais je te dis la vérité et même vanga papa on moni ngai na moto la vérité Congo Liziba TV pour plus d'actualité. Voilà, Congo Liziba TV, merci na abonné na biso nyonso, merci de tout botala na biso a nakati ya Congo Liziba TV, merci sous na ba partenaire lokola FBT Misalande Oya Papa Paul Fikipo na Maman Nathalie Fikipo na Pesio Bambote Bisiko Zali, sans oublier Banso Bolinga biso lokola Fondation Nana Takaza Oya Tira biso te azarana biso toujours, sans oublier encore mon yaya que j'aime beaucoup ya Kevin Kamuzuna. Malgré ba menace, malgré bitumba yo zakaka bakokoka yo te oza mwana nzambe oza kosunga oza kobatela bato c'est-à-dire que mabeko elekaka bwe yaki avec Kamuzuna na pesi mbote c'est sans oublier encore na ba banso bolinganga botala émission na biso surtout ba maman pour les émissions na biso ba vérité anakati ya Congo Liziba TV ya Gisèle Etati maman verset c'est monté ma prince Jiko Winner la pression mbote biskozali là tous les sous na prophète Ngefa autre sur la plus mamzo les kana étoile les kana kati ya réseaux sociaux mamzo lo mamingi sur affaire pasteur Marcelo autre moni ezo silaté ezo yakaka grave ezo bakisa malé toujours te éviter ezo kende wapi to moni ba intervention ba ndeko ebele ba leki ba sengi ya salabu ya ngote bisope na Congo Liziba TV non to ko lekisa ngo bongote to zoye mo le prophète Ngefa malgré zubanga nekoloba bakangie munoko to ebite to soane kaka. Bonjour papa Ngefa. Bonjour ndeko journaliste Kolo wa pambola yo kolala kolamuka ezali habitude dite oui Ecclésiaste 8 verset 8 soki tozana pe malelo nzambe mutapesi parce que o lelo bakufi lelo toleki bango na eloko te na totala na tongo si batinga ba image examen était ebimi plus de 10 bana au basé accident ba bongo et panzani ba cerveau et panzani vraiment ce malheureux so ngana tozana yango siko et danzani parce que balali ba belité cardiaque to bango bakufi yango moni le coup masande le son et panzani avant to banda il faut tout ça la Jérémie 33 verset 3 to évoquer nzambe nzambe personne apesa na maye mais tout na yo bien nanga et Jésus devant des Jean 14:6 je vais dire la vérité rien que la vérité. Moutuna Nzambe, azara mutu ya bosembo. Moutuna Nzambe, azara na Jacques chapitre 2 verset 9 qui favorise mete. Et Moutuna Nzambe, azali moto azali lokola juge azokata de kambo na kati. Na kosengela ite. De kambo yo to bango na bolingo. To lo bayango na kati ya ba fruit ya Saint-Esprit Galates 5 verset 22. Mais totuka moningo azana pasité. Hein? Alors na Congo papa et ça peut s'engager pas si mingi je ne sais pas les Congolais bazai bana oyo babimana bo bataki mutakala papa na bango ya noé jamais ou bien bana musu na yebi je n'arrive pas à comprendre comment les Congolais bazaboyi hein na monde mobimba les plus grands traîtres du monde entier à part Judas Iscariote ce sont des Congolais
parce que loko ezosala bango ezolakisa eloko moko te ke bazali bana na nzambe bazosambela mingi kombo na nzambe est-ce que bazosala misala na nzambe je ne crois pas bon ndeko avant tobanda na mituna wana nagumi motu na ngai tobondela ta 2 secondes epai ya nzambe ata natiki leketu na maboko na yo natiki studio ya kitoko oyo opesi na maboko na yo mituna nayebi yano na ngai natiki président de la république na maboko na yo kolo pesa sagesse science intelligence malgré que gouvernement ezobima te mais mikanda ya gouvernement ezali kotambola na bapoche na ye mpo mboka ya batraître eleki ebele aboyita fuiti moko ebima tata totiki bukavu goma na maboko na yo sunga batela bo bazoboma bazonyokola bango ce sont nos frères kolo lobi na somme 127 verset 3 soki obateli te ezali kaka pamba yawe toyebi ete a bientôt mboka wana ekozala libere kolo yo banda na biso mpo sokisa na biso na kombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen. Amen, prophète Ngefa. Amen. J'espère que batutu bakota la biso arabaro sepela déjà na makamtoro ba anganayo. Tutu bazo sepela ngamtu o nazolo ba awa. Tumuna ki présentation ya Mama Esther oyo papa a présenté qui est ya ki lobama ki oyo lobama ki et après tout monde qui est ko lamsa sous mambebele na kati ya réseaux sociaux et puis tout monde sous lelo famille et tombo qui se na maram oyo pasteur alobaki dernièrement na prière alobi ke ayokana kina mama pesa mama soki ba 150 000 na famille ba yokana kiti après tout le monde soit pris wana famille sous koloba lisusu pourquoi tout ça la bonga ka somba biso lokwa boyokanisa yakite j'espère ozwa kiti ya kolanda mama te ya wana te ya kibiso na nde famille esala ki na ebite tant que prophète to mi kapé ko analyser ikamona expliquer ki na cher na église ba biso balobi ke église ska ko justifier te ya ko te ya ba to ko sala ba quand rendre na famille na mama blanche ke ngana pesa ngo 200 000 upango baboya ki ngana sala boye ngana sala boye je sais pas sikoyo ndeko yo lingaki passer maselo asala lisusu ni passer maselo azoloba bozo kaide nalingi na épinglé eloko moko très nécessaire awa mpo na ngai conseil ngai apesa paster maselo ezali exode 14 13 à 14 les égyptiens que vous voyez vous ne les voyez plus restez calme l'Éternel combattra pour vous makamba paster maselo lelo etikali ka nzambe moko à part nzambe je ne crois pas. Ah oui. Bino bozo ko accélérer bozo ba n'importe comment partout bipai na bipai ce que bolingi parce maselo azala kaka bouche B à répondre te ata moto yango assassin yango bomaka bato asambaka ba ben prévenir hein asambaka po ba condamner. Alors moi je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste na passé Marcelo. Ça dit quoi? Moi je ne condamne pas passer Marcelo. Ayoki mingi, pazola na mingi. Oyebi na 20e siècle oyo internet ezali na vitesse moko lekalisasi. Accusation yo subazo funda ya sala kibo ya kende kibo aza moto ko se justifier papa. Na kena likambo ebolobi e place ya cher ate. Parce que ma soeur ça la émission de soute journaliste ozwa aide ni ne ozwa aide olinga s'exprimer wa. Alors s'exprimer kana kati ya cher pour batutu bayoka. Vous condamnez Pasteur Marcelo à tuer sa femme. Est-ce que vous avez les épreuves? Est-ce que vous avez des épreuves? Bon, l'État a dit épreuve. Bon, que plus loin, va déterrer les sous maman blanche, va s'avoir examen. Va déterrer dire quoi? Na so funga binelo komoko. Omoni mariage ou mariage ba ko doté yo. Oyebi ke mibali ba somba ka basi ko somba. Ba somba ka ko somba. Ezane ba osoma ntaba, ba osoma ngulu, ba osoma ndako, et comme quoi bien propriété privée à yo, moi si. Pour moi si akobota na ndeko na mobali te, akobota na noko na ete, akobota kaka na famille mosu pasa la moi si. Yango basala ka dot wana aïe Marcelo a fait ça, il a marié officiellement maman blanche. Yango bana soki ya kufi
Donc, à Koufa qui m'a suivi précaution parce que moi, si naïf a kunda ça ma camion, est-ce que ma bézara? Vous accusez pasteur Marcelo, nganganaye, oyebi ba youtubeur on a bo youtubeur zo ezali somo, na pekisa kibino. On ne touche pas le loin de Dieu. Somme 5 verset 5. Ce qui déjà lelo 15. Ce qui mutuna nzambe lelo azali ya kosilika nzambe azosilika. Bokelete azana mobali na ye basala kabo nani amona ki passer Marcelo na mobali na mobali oyo bavandi bazosala makamwa bande ko na ngai ata Yesu ango banyokola kai boite ngai Marcelo tozali ngai na zali ngombe Yesu de l'Équateur mais nazana lié mo famille ya Marcelo te mais na bo Yesu tozali bota bo moko tozo que nezela c'est ça yango nani amona ki batela accusation ndenge wana. Ça dit quoi parce que Marcelo a très bien exprimé à lobby. Na pesi bango $250, $1000. 250 000. Na lo pango moko. Babiye, biloko yo, to sali na maman Blanche. Maman Blanche aza na bana. Héritage wana ekotika na pona bana ya maman Blanche. Beba bana na bango. Oyo ye yawo. Aboti na ete. Siko mabeni passer Marcelo a sali wana kati bo accélérer jusqu'à niveau bo funda ye bo sama na tribunal balobi ndeti likamo et des versions. Première tabaki maman Blanche akovaki na ma petite opération après toyoka so crise cardiaque. Bon des versions non des versions ça parce que Bibiane ezani petite opération est-ce que ça non na simi ngote po biloba lo baba to ngana kota biloba lo baba na te ndenge bino bozo lo bati ne bato bazolo ba et là, arrêt cardiaque ezwaka mutu na sukola na douche. Arrêt cardiaque ezwaka mutu alali normal boye kangi akei. Arrêt cardiaque ezwaka mutu te me otamo na mituka boye ezui akei. Akufaki na arrêt cardiaque. Le pasteur Marcelo a dit la vérité, Jean 14 verset 6. Bolingi a expliqué bato nini a salanini. Nango azoboma bato criminel. Kabila criminel. Bissi, moi, criminel. Gagame, criminel. Les Français sont des criminels. On ne parle pas d'eux. Bah, si certains bâtons battent les maraboïtés, bah, le bac bangote. Est-ce que Marcelo a salini? Laissez Marcelo passer, Marcelo tranquille, évoluer. Si baquet plus loin. Au moins, sur la zemi. Abale les points à la zemi. Nani, Exode 20, verset 16. Nani a dit que moi, sur Marcelo, à la zemi. Marcelo, parce que Marcelo a dit procédure normale. Na Biblia, Romains 7, verset 2. Alliance ekangaki bango ya mariage. Soki moko akufi akei, nganga nzamba kwa pona koboma yango, mobala kotika libre, mwasi pe okende naye na kimia. Soki oya ni kobala noki etalié. Na pesi exemple yao. Un grand pasteur, le ko la docteur Ngalas. Donc oui moi balaki mwasi. Misala tout basaki d'église biloko tout hôpital, c'est maman moi si na kufana ne bato saki na docteur Ngalas. Docteur abaninga na komi mokolo. Moi na vanda boité. Malini pe pai. Il a payé mabe. Quand on t'a moto, ama marangata mo ndambo, ndenge biso zabiso, ama marangata ndambo. Un Corinthiens chapitre 7 verset 3. Le problème est là quitter. Problème est là bino kasika monta liboso, passer liboso, moi c'est à kufa. Et puis passer ma soeur va payer la ngate. Est-ce que bon ça a continué nango boité 10 ans. Et puis le poisson est l'ingara moto. Il a passé Marcelo. Le poisson n'a pas moué. Alors bon, il a passé Marcelo Sani. Dans la Bible, nous ne condamnons pas passer Marcelo. Parce que la Bible, c'est notre constitution. Otikamite mamabé. Ne ressemblez pas au Caïn, 1 Jean chapitre 3, verset 12. Celui qui a trahi, qui a tué son frère. Vous tuez Marcelo à petit frère. Vous passez Marcelo, et passer Marcelo, c'est notre frère. Est-ce que vous condamnez famille? Na condamné famille était je vois plus place, il y a pasteur Marcelo qui est autre serviteur de Dieu, autre banalisme, mais Ngefa, papa Ngefa, le col aux côtés de la Marcelo. Ça, le bin allé, oui, bien, le bin allé partout, ça me dit, Marcelo. Marcelo. Même le lot qui est dans le bureau, Marcelo, ce sont les orgueilleux. Mais ça se voit. Dans lobby, ce sont les orgueilleux. Bazar de Belé, Marcelo et mon côté. Les orgueilleux sont là. Sauf que tous on dit, mais Marcelo, parce que c'est notre frère en Christ. Jean 13, verset 34. Je vous laisse le nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres.
hein ozolanda papa non ke pas Marcelo ya koyamba ato dinge fata na koyamba yo ils ont écrit na bango mais tozomona gravité ya dikambo oyo tozokeli na yango na Bible par Saint Marcelo n'a rien fait du mal, il a respecté la constitution biblique, c'est normal. Tout ça c'est que Maman Blanche n'a pas de aussi quoi. Maman Blanche de konanga na kokene nango Maman Blanche de konanga na kati ya coutume nous sommes na makambo ezolega siko. Je cherche la paix, Hébreux 12 verset 14 na koyebisa bango ba maman alobi bande konanga Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 chaque chose à son temps. Ya kobala ya kolia ya kokufa ya makambo tu ezali. Soki nzambe andimaki Lamentation chapitre 3 37 à 39 mais Maman Blanche a profité. C'est la volonté de Dieu. Hein? Parce que Maman Blanche azalaki servante de l'Éternel. C'est un pasteur. Hein? C'est un pasteur. Pourquoi nous avons autorisé à moi? Motaïbi Seko et Bomba Mignon So. Deutéronome 28, 29, verset 22, c'est Dieu. N'a pas de sa famille. Au lieu de benda na muta kufi ya kosekwa lisusu te o to atikeli biso bana héritage tozo luka wana bana nde bana pe bamosa so bakokote famille te parce que bauti epai na biso makelele wana ekoki koinfecte bana bakoki koliela biso bana bakoki koliela biso bana kana bandoki batonde bene internet oyo bandoki ah oui bato mabe batonde internet oyo bazo kosite bamagicien banani ti makambo bakolela biso bana toluka peine de kwaso akufi atiki bana lelo Maman Blanche elle n'est plus mais image na ye ezota na bana na ye tout mwana ya mwasi ya pembe wana c'est Maman Blanche mobimba hein wana zolo musongo wana musuza na zolo ngunja te pa musuza na zolo ngunja musuza na musongo wana hein Maman Blanche mobimba to perdre bango te to négocier à l'amiable c'est que la Bible dit Romains 12 verset 14 mais à l'amiable on lokola ezo pesa te parce que tout le monde qui déjà famille baki bakutana ki moi bi asala ba pasteur masala baki basala o ba moni basala c'est-à-dire que et compréhensible parce que quand tout le monde famille sur décision ba kene na justice ba bi o ya liwana au somme d'acte de décès ba mona yango te ba za ba prévenant nous c'est tant que yo prophète et tant que yo mon saint dans la kufa na champ de bataille na champ de guerre qu'on va ça nini dans la tourna na yo parce que je dis la vérité na le mbongo te ma sur la petite ngelo côté na le na mbongo te ba zo kufa na guerre kuna est-ce que tu n'as attestation du décès excusez-moi o ezala mutakufa na mutu akufi bana bref te bazolo non avant ba bimisa moto na kati ya hôpital ou bien na salle de mort il faut acte de décès ça là acte de décès ba combien na turc na bi turc na ko interpréter turc comme kuna bibi na da interpréter tu quand on va mabsuka acte de décès ça mais moi je me makam ata acte de décès yango ba pesi yango ba expliquer yango et c'est une sens que son âme repose son père bati kamolimo ya Maman Blanche c'est une servante de l'Éternel et que ne peut manakili et il faut partir ma cela ça la nini pour que mamboza la bas la terre parce que ezo kene mabe donc il peut sous na pas na Europe non maman ça la marche pour na makambo déjà ceux qui basse baté mais c'est makambo zalaka c'est que mambo ya marche na bango c'est que bazo violer bango na ko belé basa la marche na Goma Bukavu bazo violer bango bazo bomba ko kata bakingo bango basaka marche qu'est-ce que Marcelo a fait pour na mériter na ba docteur na général Makoso ba sénégalais qui a mérité nini pasteur Marcelo papa ngana dit Marcelo té na zone de son vérité quand je défendais Ferré na ibi Ferré té na mon affaire ouais faire golo bomba kile kina bomida kina yale kisira bakisi comment les gars mon nan Gigola et Indakia hein na mon affaire tes frères m'a donné combien moi je défends les faibles ceux qui pensent qu'il y a solo na mona qui n'a rien ça yo fait vous êtes criminel faire ça de l'autre côté Gigola et Moura Lukaki nzela na ye oyo Bible lobi Romains 6:23 les ça des péchés de la mort ou est le mal si comme na ko lié pas Marcelo masamba rabana Marcelo ko benga tanga prophète ngefa abenga ta ko benga hein Marcelo so abenga toke na tribunal et s'il n'a pas tribunal Marcelo abenga mutuni non on se défendre défendre mon frère il n'a rien fait de mal et plutôt il va être remettre toi 10 personnes juste devant Dieu. Toi repère maman elle va lâcher coco ya bana mais ça te perdre ça la crise mon bébé papa bana ba kufa na est maman kufi papa kufi
bana babikana ok na soka bakangwa este point na tu c'est exemple bango est-ce que première fois mwana na libala kufi pe mama tikali et c'est quand il y a maman grâce pourquoi toujours maman grâce na munene boy est-ce que passer ma société criminel moi je condamne aussi mes frères pasteurs les entourages de pasteur Marcelo personne qui les défend personne qui parle la vérité silence radio peut-être lingita tingi balobate non ninga kolobate ninga Marcelo tinga so bena baluka Marcelo na baluka ni pays ça il va baluka pour les gens na lemba parce que lemba ma Marcelo na zona baso Marcelo lemba mo yepa kana cher ne commander place ya justice aga na koloba à l'aise de fambo na leta frère Marcelo na mona ta Marcelo na mona kala ba photo na mande fois pembia est-ce que na mona Marcelo na Marcelo ah Marcelo na batuna yembaka bango ba Francis de tatu azana bango ba mutombo kalonji abala be clean na bango na mona bango ngai so lo bango mutu ba kidiami na kibila là moi je comprends sakananda konaye je marche en chambre avec lui c'est un bon pasteur so ko binanga papa kondi ya liloba Dominique hein sa grandeur na kende que il me reçoit comme un homme de Dieu on se parle il prie pour moi je rentre so ko lobi na kati ya pasteur nani Amos Mbayu j'arrive chez lui on se parle tozo sur na bango hein ce que lobi nanga sous soit pas nini archevêque métropolitain il y a Dodo Kamba hein le plus propre de l'église de Veille Yohana na kondima yango passer de nini singa comme pour na nyam hein organ mutunanga na ngonga so le président zapto solo to solo na été même si on a bien dit ah président a katinga téléphone alors montant katinga téléphone aux relation ndenge hein pour amo c'est trop batu ba tamba te so ba candidat boy batikali nyos na tanga libango wana ce sont les orgueilleux qui au carré bali mona kaka bango et puis bango batabe yoma et tango ba yoma ekotaka bakoka ko de France ngote na motokola pasteur Roy Bondo somelanga mutuka nazotanga na message sanonati ezo misamilinga ba peta baluba mo sanga le passe ko finga kabibi na lela téléphone na ba peta baluba oyo pena vraiment ba ben poli mo na monate mais tout n'est pas bien santé les habités ba chez azap poison tout comme wana papa Roy Bondo kibo ya bengi ale mais prophète ngefazo le nakali kambo ya kabibi nini akosombela ngai marque na combien on irait hein marque X nouveau modèle à la tanga mbongo pour plus de $10,000 à Bijoaka Bondo je n'ai jamais vu Bondo la mission nangai moto quoi pasteur Bondo sur les camionnettes va poisonner les lois ce sont des gens qui va poisonner pasteur Marcelo il est en danger il faut passer Marcelo moi je le conseille mon frère na kati ya mokana na Matthieu 10 15 à 16 hein? Je vous envoie les brebis au milieu de loups, soyez prudents comme les serpents. La vie de pasteur Marcelo est menacée. Hein? Ceux qui m'ont trouvé un roi bon de d'autres, c'est les poisons. Poison, on dit n'alimenter. Dans la bisale, va pasteur. N'alimenter, n'alimenter, n'alimenter. Batine les banabasi, bah ressemble pas. Roi bon dans l'église à Mounene. Limiter une église belée. Banda première était 20e. Le pasteur on a mis sur la salle. Ah mais même sur vérité. Hein? Poison est limité. Même mbala moko te bafote 7-6 fois. Grâce na Nzambe na mabondeli na kolela biso Nzambe moto ndenge wana mazabu nde poison esila kakendeki na conférence des États d'Amérique. Ce sont les mêmes gens bazo luka passer Marcelo, la vie de passer Marcelo est en danger. Na comme ça passer Marcelo même cher wana papa. Tiaka mwana mutuka na kimalumalu e kaina ndako. Na tongo ye ko tiango wana. Papa soyez prudent comme les serpents Matthieu 10. Papa motamona valeur te pese $100,000 bo pese yombo okufate moto amonita $1,000 te okufate okendango oye papa si lo tena kimalumalu ale ezongindako hein bino na yo kofungola so na boko te na gang oyo lo fungola na gang oyo na tout ba stratégie parce que tango bazo spirituellement te ba ko luka physique tala ba pasteur oyo kotangela ngai oyo na ko mela biloko pa na bango na lesa oyo batikali so pesa ngai koka même Moïse mbio ko mais so na zonga ndako papa na 5 litres mafuta ya njoi na tongoli mosuna pa ko ndito mobimba non un serment Bible lobby soyez prudent comme les serpents dans Matthieu 10 15 à 16 attention il n'y a pas la favorisme na makambona hein ouais celui poisson so comme un bot na pesa mbot na tikala yombo
Hein? Alors il faut tout ça. Biso to comme la gare. Maza aza bonzambe makasi. Nani? Moïse Mbembe. Nayebi ete. Ah. Nayebi te. Nayebi awa Dodo Kamba. Nayebi awa. Mais je te dis la vérité, monsieur. Nayebi Dodo Kamba. Mais bozo bobi ça bonzamba. Mais à moi c'est toi oui batomi balé batamba dans ce bagage de bakabona. Toi tu peux me prendre la Bible. Hein? Romains chapitre 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15. Il n'y a pas la raison de ténèbres et de la lumière. Et quand tu lis de ça, quittez au milieu d'eux et se séparez-vous. Tant que nous avons spiritualité, nous avons bien interprété. Parce que nous avons bien parlé, nous avons checké, nous avons pas. Oh, checké là. Nous avons checké bien. Nous avons continué à mourir. Nous avons bien, nous avons fait jamais. Oh, checké là. Nous avons checké, on a propre, on a bien. Voilà, mon livre, on a un été, on a un été, on a un été. Hein? On a dit que ce sont émissions, mais dans la oh. So mutazama na kuta ile bona utona pale bo makala na tongo liba miele na bandi. Voilà bien na kobika tona kufa. Hein? Pour Galates 4 verset 16. À cause de la vérité, je vais venir notre ennemi. Mais ça doit ta vérité par olinga bisoté. Parce que bon sotona mabe on condamne. So qui Marcelo na mona ki clarté, ngai motaliboso na linga qui na frappé et dit la vérité. Et dit la vérité mais lelo ezo qui ne mabe et qui ne bien te quoi idée nini okoko pesa pe savait akoko sala nini po tozwa kimia makambo parce que to ben ba plutôt fondé sur le plan international batini ba plainte ba comme belé siko. Marcelo il n'est pas criminel. OK, il n'a pas tué sa femme. Je sais. Mikana nyonso ezali boko fondele na niveau international national bo se ba marché Marcelo asali. C'est sa femme biologique nyonso wana pas pressé à passer Marcelo. Oui, oui. Hein? Il faut nous états des atteints moutounanga. Ah oui. Hein? Mon pression, mon pressé même yo. Hein? Non, dans zone d'immédiat si quoi. Il y a sur les coulous, hein? Atterrir na mari. Pierre aya wangani. Hein? Osomona. Bande kono sur bazar ki bangwa. Il fallait qu'on dise là, na côté abisso ba bantu. Attends des ans. Mais il n'est pas criminel. Mais pourquoi on se contredire trop naba maté année, na mambo ya boss. Papa, émotion. Émotion. C'est qu'il fallait. Mais est-ce qu'il y a un politicien? La personne exemple. OK. Président Tshisekedi. Ah ouais. Je l'ai suivi moi. À Lobby Boy. Je ne peux pas négocier avec les écramouches. Aucun jour. Je vais négocier avec Kagame État par État. Si maintenant ça gagne. Pression internationale ça gagne. C'est le gouvernement est négocié. Ils ont sur la rebelle les années. C'est le pays. Marcelo avec émotion on a Marcelo a choqué. Il y a une émotion les une explication exacte na ta famille moi aussi parce que quelle explication exacte bango balingi basala nini bande konanga bobo kundula c'est maman grâce à moi maman blanche bobo kundula c'est clair exact mais bobo kundula peut être pour l'état qu'on dit mayangote les sols et sous-sols appartiennent à l'état article 12 de la constitution tout commence le code devant la loi. Si vous avez dit Marcelo, vous avez dit que vous grâce à Kingo. Il va déterrer quoi? Mais pas déterrer quoi, Marcelo Zanine. Il faut accepter. Mais on est dit au Canada. Et là, on va se le gaba si Marcelo touche. Ah ouais. Ça dit quoi? Quand on se bombe makayamu, mingi balonga biloko ya kati pour apolater. Hein? Mais ceux qui va former ba betaka boyo, ils ont manqué à moyen. On a dit nga, soko kei lelo na Maroko kuta Marisha Mobutu Mobimba. Soko kei lelo Mozele on a dit que okuta Mobimba. Indele bashinda cette situation. Mais ce que so basaki autopsie, ba longoli biloko na so kati ba Marcelo ataki ba mpiko na mabai. Osuka suka Marcelo ataki ba mpiko na mabai. Parce que médecine est autorisée en moi, il faut balongola biloko nyonso pour mota ou mera abeba na ngote. Pas là ko bazo lukango na. Et bela batu ba kufu ba kundi bango ma piko na mabai zati. Balongola yango. Dans les rêves, nous sommes papa, Mboka Nzala. Na pourquoi, au zando ya lutu les alaka na côté pemé maman yo. Ozo ya ma bayi na ban piko papa. Il y a pas longtemps ne ba to teke la biso. Hein? Tu vas dire ko ba ngote? Mais jour moko mutu mo saka na mort ki wa kataka bi. Oh, mais ba dawo sumba biloko ngo biso boka ngo to tumba ngo biso. Les gens consommés. Ça les savoir aux 426. Hein? C'est quoi vous déterrer maman blanche? Mais ce n'est que normal. Mais ceux qui biloko à 4 ballons, ils peuvent sauvegarder Caracas. Qui est vous, Bogolo Baleloni? C'est Marcelo qui a vendu que ma baille, ma pico, ma copine, non? Alors ça ne sert pas. Si il faut chercher la paix,
musu sala wana bozo ko sa kindoki na famille wana mama bandeko ya mama Blanche atiki bana musu bakoli batu peta ndundu wana koli hein bakoli bakomi wana mama boyo kileta mwana ya muke mama Blanche atiki lo basero asimbaka na nzoto ngonga soza na bébé na ye wana boyo kileta mawa. Aujourd'hui, si le Marcelo n'est pas là, bonjour Marcelo, et conséquence à Banawani. Nous sommes des Africains. Au cas d'essai à Pasteur Marcelo, Bananabino va rejoindre le côté. Alors, maman Nabino, papa Nabino, va rejoindre le côté, il finirait d'être pauvre. Hein? Nous sommes les Africains, nous ne sommes pas les Blancs. Bonjour, Tim, on a dit, nous n'avons pas qu'on a bien, hein? Moi, j'ai dit à passer Marcelo pour le moment. Et Bredou fait 14, chercher la paix. La paix. Mais quitter ça. À ça, à négocier, caca. Ah oui. Donc, on a dit 800 000, hein. Pendant 1 Timothée chapitre 6, verset 10, l'amour d'argent est une source de tous les maux. On a dit 800 000, hein. Pas passer Marcelo dans la catégorie, on a repéré ça à $250, $1,000, on a repéré ça en bon côté. Parce que, comment tu as 500 000? Hein? Bah, conseiller sur les autres, comment attendre à 500 000, même 600 000, au Luka Kimia. Par exemple, est-ce qu'il fallait, tant partir à Masolo, il fallait former famille? Est-ce que ça y document, maman Blanche, on a coupé au balade, ça y document, papa. C'est la dictature dans le mariage. La Bible n'a pas prévu ça. Hein? La Bible n'a pas prévu ça. Pourquoi vous accélérez mon tout dans le souk? Et après ça, pasteur Marcelo a besoin de négociation. Nani? Pasteur Marcelo a besoin de négociation. Il finira toujours accepté parce que maintenant il est faible. Il est faible, mais il y a des gens qui ont traité orgueillés. Orgueillé na yombo. Oh yombo te. Papa. Orgueillé na yombo. Oh yombo te papa kabila yombo. Et pour le moment, conseil n'a pas sa passer Marcelo. Ah oui. Et ça va donc ça moi sur ma leader. Avant on a kuna. Mais moi donc c'est mis dans moi sur on a dit. Hein, oh yo sous opéra pendant un conseil mon papa. Oh il dit sagesse, science, intelligence. Oh il est qui a monyon c'est la sagesse. On a dit c'est la sagesse. Pour la sagesse, pour le moment. Abali moi sinaé. Que ça moi sur l'église Amabé. L'église est partagée dans 3 parties hein. Bato balinga maman Blanche mingi hein. Siko biloko wana maman Blanche. Et ça na bango hein. Na bato pe muke bazali pe côté maman Blanche. Pas mutu so ngondi bango te. Mais majorité c'est maman Blanche. Présence à moi si wana hein la haine est dans mitema ya bato ebele même ba serviteur de Dieu. Ah oui. Hein? Ngaza so na beba ina denilesi. Tozo sura te tozo kana bien. Na rekula pas maman tina. Ah, quand on a mutu no te yaka na to sur la mort, yaka boy. On dit que maman a couvraka makama minga mobali. Hein? Oui, Bible, Proverbe 19, verset 14 à 17 à l'objet. On peut hériter les biens du père et des mères, une femme intelligente, c'est don de l'internet. Maman Blanche a une catégorie, comme une très bonne maman. Qui protège aussi Pasteur Marcelo, physiquement et spirituellement. Hein? Bilo qui belé. Mon demande ça va passer Marcelo a touché maman grâce à Zuyam. Est-ce que maman a eu un critère wana? Point d'interrogation. Hein? Pour le moment, ceux qui passent Marcelo pour balanda kayo, les questions dans le monde de Mobimba. On vous suit. Pour le moment, est-ce que à quoi côté ka maman wana na zonga na France té? Ton Haïti kuna? Hein? Si maman so monte quitter assister à la négociation, à récupérer moi signé à cause de conseil on appelle ça pour beaucoup on a ba tribunal, beaucoup on a ko samba pour ngai l'Afrique est dans sorcellerie mingi. Ah oui. Hein? Ba se négocier à l'amiable. To kaya bana na réseaux sociaux. Marcelo koki yango te. Nous sommes là. Na bengete pour les avocats Marcelo. Hein? Moi je suis là. Na ko ça la paix intermédiaire ya munene na Luka Kimia. Et si le bibi namona ki roje bakabi plus à Luka binga na ba pasteur monsieur minene ya mboka. Pasteur munene azate bango tunda ba sanda bango pasteur ya munene zo ba lekitu. Là on a silika ngona. Oh. Hein? Batonda ba sanda bango pour que 3 verset 14 à 15. Ba sanda bango pasa munene. Zata go Jérémie qui a son image à roje bakabi. On dit bino boyko.
Il a tourné le Tout ça, mais la plus grande chose, le combat est entre les mains de Marcelo. S'il te plaît, mon frère, tais-toi. Excuse-moi de t'utiliser les mots comme ça. Tu as craqué, fais en sorte que tu fermes ta bouche. Ne reviens plus prêcher. Yokanga lelo. Kozonga sona cher théâtre. Comme mikapete, oya osala droit de réponse, au changer cadre de l'église et comme à tribune na oya koloba. Donc l'adversaire no bazanisi ka koloba tin, place na bango izalani internet, TikTok, YouTube et l'actualité n'en finira pas. Que Dieu vous bénisse. En direct, tout prier pour Naïe, c'est une âme. Et je crois que le Seigneur fera grâce. Évitons vraiment que le tribunal de Likambo. Moi, on a d'abord porté plainte. Moi, quoi, l'international a porté plainte. C'est bien au télémi, ça va éviter. Et qu'on paie sa leçon paye. Et puis sa leçon, va frère. On a qui peut marcher, moi, c'est programmé. Il y a ma maman. Et on a aussi un gars. Voilà, tout comme on a Roger Baka, un pasteur Roger Baka, OP, à lobby pour un yango. Je ne sais pas tant qu'il y a un Nazambe, Abi, partir Masolo, avant d'Anam Kimia, Atikanano, Aluka, Akomi Kiti Sandier pour le Bakiwana, ou Senga, pardon, parce que ce qui est le coup est raté, gros, soit Penabana, Mambuko, Yapebele, Aluka, grand pasteur aussi, c'est Yamboka, Abi, il peut ça, ma caisse. Grand bon. Malwa, Roger Baka, il s'appelle ici. Côté Moussousou et c'est pelissé côté Moussousou et c'est pelissé ngaïté. Nandeni. Oyebi nzete oyo ebeti crocodile akufi mbambe pe asekate pa kufa. Ah ouais. Ça dit quoi? Ko craquer pasteur Marcelo a craqué dans son monde. Est-ce que Roger Baka campagne diabolique au bazo sala pasteur Marcelo ya ko supporter. C'est le monde entier. Hein? États-Unis, Australie, Europe, Gabon, tout. Est-ce que vous savez? Ce que vous portez plainte dans Gabon, qu'est-ce que le pasteur Marcelo a fait? C'est pasteur international. Pasteur international, Mobutu, na maman, moi si n'a pas maman Tonette à Koufa, va porter Mobutu plainte. Hein? Tu vois, ce combien de condamner les bassines de Bango, va Koufi, awa, va porter Bango plainte. Nyonso wana ezali otolobakarango Proverbe 10 verset 12 la haine excite les querelles, l'amour couvre tout. Ils n'ont pas l'amour envers Marcelo. Et là quand évangéliste Roger Baka lobi de sous lobi Marcelo mutu est craqué. A fingi ta titoyer. Mais tant lobi est craqué ni ko craqué nani ndeko liboma. Hein? C'est un déclaré mental. Hein? Toi il va langage ni tout bimisa envers notre frère. Marcelo a blessé. Hein? Est-ce qu'après ma parole a pessimé par Marcelo? Hein? Hein? Tant que lobby craqué. Hein? Au dernier, ça va répétage. Est-ce que Marcelo peut-être craqué à ça? Quand on a choix à Sali, à Moisi, et puis à Mibale, et pour la famille à Moisi? Non. On appelle ça qui verset biblique. Exode 13, 14. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les voyez plus. Qui sont les Égyptiens? Sur Internet, sur Marcelo, sur Télémédango. Restez calme, l'Internet combattra la pauvre. La petite conseil, non? Roger Baka a continué. Mon souci, c'est le qui a. Les Cambodges sont infectés, banaya, maman blanche. Spirituellement, bon, donc il est bandé cocotte. On l'a dit, ah oui. Oyebi, Proverbe 26, verset 2, comme il rendait son vol, la malédiction sa cause année sans effet. Tant qu'on la caca dans le cimetière. Esaïe 8, verset 18 à 19. Nous avons besoin de 19 qui évoqué l'esprit de mort. Marcelo a l'enda, spirituellement. Est-ce que on a l'enda? Hein? Tala. Nazaki na mwasi na ngaka tozaki ka boye toboti bana 3 4 na pesa présentation na pesa no dotite je mo to vandi boye bana malade maman malade bana malade ah o likamoni na bino tala noko ya mwasi na ngaka akufa ayesi na ngaka bi yo ba ndoko vanda kana mwasi na wana iso sepelaka ah na ko lobi nini comment on a cambié la route? Atiki na balai na zomi. To vandi boye. Mona moko pa dai. Kaka bosa malade. Oh, likamoni. Diare pa maman dai To vandi boye kito 1 mois.
Moi, mon John, à Koufi. Oh, mais c'est sérieux? Non, c'est sérieux? Ou bien, yo, je te laisse laisser un truc à Banami Balé, ou les Banatobasi là. La Keimbang et pas non qu'on a un bon balibal. Et je lui ai donné l'argent, tout, 4 bangona bakola. Ne blaguez pas avec les coutumes africains. C'est ça que nous avons en condition. Parce que passer ma soeur qui n'est pas. Ngaï n'a pas de mais non, attention. Hein? Bango penza besoin ka bango. Ah oui. Hein? Ngaï penza pas de nzambe. Na lobi motologo la papa Romazo Koufa. Qui pourrait se tenir? Ba président, ba milliardaire bazo Koufa. Hein? Et là, comme on dit, c'est qui Roger Bakalobi Nango, bien, la sorcellerie peut entrer dans la famille de Marcelo. On risque de manger tous les enfants. En tout cas, les Bouboulens. Ah oui. En tout cas, les Bouboulens. Parce que moi, j'ai vécu ça. Parce que moi, j'étais courageux. Papa, tant qu'on a dot $500, ils ont repassé $5,000 à dot. Mais tant qu'on dot double fois. Donc on a balagua $10,000. Ce qui peut t'aimer, c'est qu'on va frapper moi aussi. C'est moi les sorciers. C'est moi les sorciers. Alors, bilan qu'on a dans banga, Oyo et Zoleka. Roger Barapes me conseille bien, Pasteur Marcelo doit négocier, payer. Atikana côté en cher. Il y a un peu de cher Roger Barapes. Comme exemple, parce que ça va retour. Retour, Pasteur Marcelo peut s'exprimer les cacahuana. Tango bazo kende kolobaka partout ka place à exprimer parce que famille solo la Pasteur Marcelo a compassion. Hein? Famille solo et compassion. Pourquoi ça ta émission morote mbala moko? Est-ce que motion ça va passer Marcelo si la na bureau na otala te? Baso 10-15 personnes na kata cher église nyonso et kulanda yango. Et tribunal te. C'est sa façon de s'exprimer. Hein? Mais ma commission va négociation na alo barango le susté. Et que la catéminique, Marcelo n'a pas grand frère, Azana Babotinaye, Azape n'a pas Otobenga Bango, Obina. Otumi moi si moto pour la nine, procréer. Baza n'a pas négocier les Cambouana. Ce qui va boire 250 000. On n'est pas que dans le tribunal. Papa, pour la banane, au sommet, on peut se rendre à 500 000. Et vous savez, le côté, tu vas te bénir. Conseil qu'on appelle à moi. Ce qui est c'est dégénéré. Et comme il y a un tribunal, 1 million, 2 millions, il y a dommage d'intérêt au Bimawan. Et qu'on paie ça mal à monter. Et puis, vous avez l'église, ils allaient fragiliser. Ce n'est pas le pasteur Marcelo lui-même. Le pasteur Marcelo Gabon va fonder. La même situation. Ah oui. Et comme un point faible, il y a besoin de pasteur. C'est moi si ma blouse d'acouf na tika na mon Dieu. Na boye minyo ko ya Marcelo. Bon les lots ceux qui occasionné toujours ça l'émission tout le monde peut-être appelle à pasteur Marcelo Bengingefa boyana beaucoup traboso là. Non na ko aider mingi ko aider. Na ko aider na conseil mingi, na ko aider na ba conseil mingi. Et puis tant on a que pas passer Marcelo c'est passé. Français ils aiment mon ba ton sous. Place à l'air roba là. Là c'est là on lobby et ce qui chinois ba kuta ibale ba monoko nini ya mboka na ko aider na makambo ebele. Et puis je suis prêt aussi à faire la négociation na ba verset biblique entre deux familles to lukakinya. Parce que la moni motomo do tene mazati. Voilà, merci prophète Ngefa. Et ton qui mission qui Kofi Olomide ba tuna qui à propos ya makambo bibino ba pasteur trop boza ba aventurier penza. Yenda aventurier monene. Kofi azaka aventurier monene. Kofi ambula mukete ta ba beta musique biso na mbandaka papa. Yena papa Wemba, la grand frère tsenga yawa na lipeka pona mona papa Wemba na Kofi Olomide azo bina na pantalon minene wa. Et changa peut-être? Pourquoi il ngo toucher ba ça nzanya pona? Pourquoi Kofi Olomide? Oui, bien que Nzambe a frappé à Kabato, il minimise à Kabato. Kofi a tout na Moïse. Moïse Mbeye. Kofi a tout na Penda, roi, nani, Pharaon. A tout na Hérode. A tout na Baïvre Nzambasara. Kofi a la soeur à quoi, Sili Boye. Il faut toucher Bassaï Nzambe. Il y a un moment, le prophète Sikatenda, on était deux seulement. Moi avec le prophète Sikatenda. Aïe, beaucoup de pasteur Ndéni. Biso? Il n'y a pas comme un musicien Ndéni. Pas Eba Goyemba.
vraiment ayeba koyemba te vrai chanteur eza papa légende ene ya nini légende akotokola basali na nzambe il finira mal hein papa comment on a passé moi j'étais appelé hein? J'étais un bandit comme ça je suis rencontré avec Dieu il commence à me donner la révélation tu comment pasteur kasi na biso ki yango ngote nakoma donner ça comment passer mbiye pa comment passer ndeni bon mbiye pa zaka musical yebi ko yebi ete na mbiye na musical na mbiye na nini na mbiye pa passer na comment pende ya otuna moto te Paulo Saoul akomaki pe apôtre munene yo père spirituel un peu wa choma bonani ngai Nestor Opota il est maintenant na décapé hein ozokomona bango balinga baleka bango te ya kotuna boye nana l'accès koyemba non on a pas si raison hein on a pas si raison raison beaucoup ma pasteur ka yeba koma nzulema ni pa na mungu pa koyemba te ya yo tunanga hein ko fait luwa ba conflit place ba conflit za ko ka pe makambo te abi moi na yoka passe na liwa mama Blanche Msindi yoka passe muteme yoka passe aka liwa mama liya so liwa mama liya sindia ka pe muteme passe na conflit bon maman nezana amazali wana tu songi wana tu mabe mukolo aso bima ndefu apembe toni na mbanga il faut observer ngambe sagesse hein so moi moto ba héritier ba no boto mo sona na ba héritier bana c'est sous bien té hein Somme 5 verset 15 ne touchez pas mais ouais ne faites pas mal mais ouais au confiance au lukango hein pour nous la c'est la confie boy ils étaient ba pasteur nyonso bazali ba so le même image il y a des vrais il y a aussi des faux bon quand il y a appel de fonds on dit ça il y a appel de fonds dans l'église on les a mabé tout ça madame non il y a appel de fonds l'église a na bongo te kaka bandimi nde batu bape sa bongo parce que Malachi biblique Malachi na kotangela ngo hein Malachi chapitre 3 il y a pas escope mais la batu bambongo ke ba ngulu ko na poto bongo tira bongo hein il doit faire aussi attention on ne blague pas avec Dieu hein? Galates 6:7 on se moque pas avec Dieu c'est que l'homme aura semé il moissonnera Dieu est capable de kolongola mongongo akofene comme ya taba on ne blague pas avec Dieu nous prions pour eux ngai papa Wemba une fille mon diminanga c'est moi qui encadre papa Wemba c'est papa Wemba il priait chez moi mais Rémi c'est le frère papa Wemba balasima na ba photo hein moi j'ai pris comme ça papa Wemba n'a pas na kit na koyela yo madame maman zone te wana so ensemble la radio il a tout deux femmes même ensemble na koyela ba photo ba yo tchak ba ensemble hein na zona ba monsieur belé tous encadré ba spirituellement mais il y a Kofi et l'équipe koleka hein il y a moni Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose a son temps chaque chose a son temps alléluia bibino ba pasteur boko ba riche mais ba chrétien ba za ka ba na la riche na pena la na pasteur na riche yani mutu ke saini mutu ko fele wana sasa ça ko na président dit a ngana politicien hein wana mutema be ko faire côté na président combien de fois plusieurs fois hein plusieurs fois côté na président au président pesa ya loba ça dit quoi et l'ambona le koso Galates 5 verset 19 qu'on ne cherche pas la paix hein Hébreux 12 verset 14 tala papa Wemba de na mboka oyo abimisi basino abimisi rediamisi abimisi bato ebele na kati wana Kester abimi Nzambe alingaka lokumu na il faut partager atie papa Wemba panzi likolo papa Victor ebimi bake na mboka oyo Kofi abimi adversaire moi avant papa Wemba akufa atikelanga testament boye nalobi na papa Wemba na nzembo na nini UCOP welcome riba kombo welcome eba coopéra ozoka il paraît Kofi amela la réunion sa studio il paraît mais Mose m'a dit nazwa mbongo te asasanga mosala mpunda c'est ça Mose qui m'a parlé nana kanda nini wana papa mebesinga moto eba ikolata tenga ya sekolata ouais bah oui moi béton à régler pas na moi je te dis la vérité pourquoi vous croyez ngaïté voilà le robi pasteur hein là c'est pasteur quoi
dans l'église na ndako papa Wemba baremi bazali ensemble na bango nani oyo lambi ne voulait pas prier. Oh tu es le bon amutube. Oh na mutube. Faut camera timela likoko. Oh na nzambe. Ba photo ça. Ba photo na koyela yo benga na peso ba photo komona yango. Na tuni papa Wemba va mort na yabi musée. Bible lobi na biso na Matthieu 18. Verset 21 tout le sabato tout ça mon ensemble. Ngai pena père spirituel. Tango papa m'a bimi na prison motali bosa benga na zanga na Kinshasa. Tango que l'église catholique vous prier Ngai et motonga tout soit présent en France là tu va prier awa ezokota tina boloko. Papa m'a sanga maman dans son thé moto la sanga maman tout. Hein senga yo na so bisa yo o. Kokanga papa Wemba na ebisi prophétie on va vous arrêter kokende te. Ngai liwa papa Wemba baremi bango je l'ai dit tika on va mettre mbongo na nino. Mais je te dis la vérité. Hein? Et même vanga papa o moni ngai na moto la vérité. Ce qui nga na moni président na ko na sola na président na pas na présenter. Bon tout ça. Ça là bisa yo na ministre était na ko la vérité parce que les images sont là. Pena ko biso na restango c'est bon. Na biso go ko faire le doit mettre les c'est na biete. C'est bisa yo. J'ai bisa yo jamso. Amoto ya alingi ba polémique mingi ba ko tie bakala. Hein? Kanga ngo bisa yo. Ba ko tie ngo bakala. Ozomona? Ko nga betelo kona alinga luka pena ba petit na yenyos. Papa mba bisi ebola biso ko bisa ko fa milité. Bango bazalaki. Abeti maboko na tolo papa Wemba bango bazalaki remi remi minga bo remi manga mutazo mona bakamona miso ayebi singa babi pasteur je peux pardonner Satan mais je ne peux pas pardonner Koffi Olomide qui ça papa Wemba alors bango émission ebele yo ngana ntse bandika siko bakamona zo émission na ba émission ebele ba mona papa Wemba ebele zali abina pourquoi lobi na mona mutu mabe motema mabe okula monode na lakise koyemba abisa un grand compositeur hein? Mais koyemba boyebi façon koyemba te kolakse bilamba ngai nde moto nazwa ki na Lubumbashi na campus na yini ya Kinshasa tala de rozongla ça dit quoi ouais na kati ya vie luka kimia hein ba Koffi ba komi na carrière moko mais papa mba bisanga loko moko à part yango à part yango ayiko bisanga loko moko asa kangali kamboya Mage mabe ya Koffi Olomide soki nga na kufi yende ya kosimba miziki nyonso ya Congo musée place na bombi Koffi abinga atanga na kufi lelo mais Koffi wana akoza légende munana kosimba miziki tu ya Congo pe akosila kade c'est une légende comme ça ozona nango c'est papa mba bisanga eleki une semaine 2 semaines aye akikokufa. C'est quoi on dit maman Lomane? Amoé non? Ah oui. Yango mona na liwa papa Wemba mazo na bale ko benga na Koffi. Ah? Hein? Na liwa ya papa parce que malobonga na lobi article di mo sina Amazon. Amazon na bale ko benga na Koffi. Oye ba kitina na ngote. Hein? Et puis le là ça libre. Yango mona était les pour le moment. Ouais. Mon pa mo konzi. Avec qui ça? Aluka pena bana wana. Pour le moment, parce que Ecclésias chapitre 3, verset 1, quand chaque chose est à son temps. Les lots temps. Il y a Fali Poupa. Nathan m'a fait. Pour Nathan, il y a une polémique, il y a un Ajibé. Koffi Olomide, papa Wemba, les lots temps na bango. Et bakokende définitivement bakosila ba mosusu pe bakobima tunenga motamisa dans hein nani petit Fali kasa amen tabina yo bina le lobe soki okazo Koffi na église na yo achi di mozwa bon d'accord soit dit parce que consacrateur moi na so une vérité toi ba piège te pour la Bible 1 Timothée 4 abi onyos va faire sibile za purifier na comme na yes oya Koffi mais na kana ndako na bisanga $500 zo kuma da ci zone zipana mais abenga ngai ti abenga pour na Koffi ya kina ya Deniles c'est là on a côté pas Koffi nini
tala bapoche vima to bambongo to bapapier na ebite mais abimisanga $, boye abwakaka moko mopao c'est un patron c'est un grand patron ata toyeba mopao c'est un grand patron mpo namonaki yango mozora ya 500 adwaka 500 na 500 yango Jérémie atianga pression apesi 100 muna adwi 100 ajournaliste bazalaki na 100 nga mpe azongi na 100 oyo nakomi ali na purifie yango 1 Timothée chapitre 4 verset 4 onga nazobisa bino vérité mpe nakotikala moto ya vérité je ne changerai pas ah oui moto apesanga $1000 ezali fe lekola ok mais yobaki olia mwa fete nalia 1000 kanasala mosala te papa Matthieu 10 verset 9 à 10 l'ouvrier mérite son salaire moi Marcelo nalie 9 francs tapesanga bongo so moi abengi ozozwa na yo 1 Timothée chapitre 4 verset 4 na bondeli si na bondeli pe ozozwa na ka nakutana Marcelo okazu appelé ko tobanga Marcelo na tribunal apa tribunal tokutana te asa Marcelo pona mbongo te mon frère qui est persécuté lobby Marcelo lelo Marcelo be kozala ngai c'est ça le problème il faut tout na bolingo et puis pourquoi silence radio na basai na nzambe on a poisonné pasteur Roy Bondo 6 fois silence radio personne qui en parle à part ngana Roger Baka na Deniles pasteur Marcelo Azalia à part Roger Baka ngai ngefa Roger Baka pa mbele ya mitu mimbali tanto akei Roger Baka ko ya zaka nini couteau de double tranchant na Deniles personne ko tamaka mingi te. Voilà, merci prophète Ngefa. Moi, question moi sur que Elinga, d'être que faire le baka après Nzambe, c'est scinder les cœurs, Eurolobani. Orgueil, 1 Timothée chapitre 5, verset 5. Qu'on fait un orgueil, ma casse. Hein? Scinder les cœurs, je n'ai rien. Hein? Kemona, kemo, kunana lola, kemona. On a bangelou, Scinder Baran. Hein? Tika kotia place ya nzambe pa ya moto. Bien legi maman Biliabel. Te maman Biliabel na sindi le kien na Kofi Marmazua. Ebani. Jérémie. Zua ko? Pe ba Kofi batika ba sere wana ba mère wana. Ema mbakembe sezo ko ma bango zua. Mais viens na da ya ti wa simera otika la. Siko ne semo pe na maman Biliabel na sindi kokwa ko bota iba ko elani. Ba ko elani na binomo. Tala. Voyez eschatologie, non anthropologie. La définition de anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Moto a sa pédagogie a moine. Docteur a sa anatomie a une autre moto. Ata tu n'as examen o yana moto ne bosala moko moto ko la Biliabel kokoba ya Cindy. Si quoi oui na Cindy. Et puis Kofi P, pourquoi maman dit qu'il il faut que moi d'abord 40 ans, 45 ans avant il y a pour nous comme bébé wa. C'est que ça hein? C'est pas comme ça. Hein? Vous comprenez ngote kangala on a vu ça là, ba secret kobima. Hein? Ba secret kobima. Voilà, toko yeba ba secret kobima. Surtout qu'on fait benga yo pasteur a confirmé que ça va continuer ça. On a Kofi un grand prof. Ayebi yango. Vraiment grave. Vous pas. Oui, mais agrément sans l'année, moi danger. Il faut dire la vérité. Jean 14:6. La bouille a le côté dans notre monde. Tant qu'on fait à Benganga, la cassane à résidence, la côte à Bangouma, la Mikobi. À Télémi, Bazota la boue. Au Sambela, ma casse à vous. Et on a préparé la fort. Mais na côté nanda kwa Kofi, je dis la vérité. Dans mon éloqué. Spirituellement, dans mon il est plus qu'un ministre. Hein? C'est un bourgeois. Hein? Qu'on fait dans le patron, qu'on fait un patron, c'est ça. En disant en tant que prophète. Papa, bien, on a un cas de ligne. Il y a musical, ou des prophètes. On s'en va là, il y a pas beau solo. Il y a un solo. La côte boya, il va garder quoi il va dire, la co 25 ans presque, moi bien tout va dire. Kofi peut le connaître mais ça il respecte les hommes de Dieu, mais il quand même lui moi ya kana ibakate. Tango yewana ayambanga na nzembo kembo na kembo te. Vraiment, tata mubimba yewana vraiment.
Tala moto. Ça un spectacle, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment. Il est très gentil, hein, le monsieur. Ah, quand il a habité, bon, on a confirmé, moi je ne sais pas. Hein? Abine. Kofi Abina qui pour il a reçu un homme de Dieu. Hein? Il a maintenant l'équipe en sauve. Là pour le moment l'équipe en doit pas 5 passer à Tangelio. Hein papa? Est-ce que vous vendez des cocktails de l'eau pour vous taper? Non, ba konjamine no na. Ba omoni na kota ya bisika minene masu monter kota kati. Donc comme to vandi. Voilà mon Dieu vraiment baba bani mais vraiment. Ngai bon, mon père to bon de la vie. Vraiment, na bon de la pas assez prière. Comme une fils de Dieu. Et comme ça qui ngai amen. On va dire que qui tourne prière au Canada. Vraiment tombé. Vraiment, mon transam yawa vraiment. Batela vraiment. Il pas politique là vraiment. Vraiment. Ya vraiment. Si qu'on a dit mais muto yo e paté ngai ndengeni. Na suka na ngalobi. Vraiment. Vraiment muto na ba ko mbate vraiment. Ngandi maka. So ko pesi ngai na ngoloba. Abimisi ba papier na ta pesi ngati na kei ndenge makambo ezalaki. Boso dans ba gaza mutakisi. Bon, ngai nécessairement na mona kisi yango te. Na mona mami wata to tati wata na ndako na ete. Il fallait tati wata na mami wata bazali. Eloko ya mabe na mona ki. Sindi azoleka. Mazu na bondela ka ngazo azim. Hein? Ça solo papa qu'on souhaite, il y a la puissance ici. Moto papa un homme puissant. Yo mona modana cancer ya prostate abika. Moto apola alors suba makila boy pendant des mois. Abika yo mona mokili. Moi je suis à vie. Hein? Vraiment Sindi le cœur vraiment moto na Zambie prophète n'est pas hier vraiment. Sindi m'a minimiser nga. Confie à peu c'est le roi passionnant. Ayata moto na Zambie. Aya pesi ngata mbota bike nzambe pambola Dieu azana ba miti système. Il peut faire ce qu'il veut à son serviteur. Sindi n'a pas fait ça. Vraiment la monnaie kuna de king mama bi. Yango monnaie nzamba misi bili abel attaquer. Voilà, merci. Mais Kofi c'est un homme gentil. Naïbi nga baluka c'est un homme gentil, très gentil. Parce que j'ai été reçu dans sa maison. Na moni biloko bolobaka tati wata mami wata mingongo on a ezali nini ba faux témoignage na Exode 20 verset 16. Que Dieu bénisse. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Mais maman moko azali pour na gouvernement. Ndenge nini gouvernement ezobimate. C'est ça. Gouvernement ezobimate liste eza na poche ya président Tshisekedi. Aboyi na fuite d'information. Pour lelo ba ministre ba makaso esi na nzela. Ba koti banganga. Ba koti ba formation. Parce que le président n'y a pas liste et dire au président. Il y a un autre président de la République Atala parce que le gouvernement de Kaliboso va détourner les belés, ba mi belé, peuple ça se retrouver. Peuple a besoin sikoyo à se retrouver. Donc personne par exemple quoi ministère social. Social ça na mboka na biso. Ba chege, ba vegle partout. Mais tous ça ba partenaire minene na poto lokola ser o ya na Suisse Misia Imbisa Martude azali na Suisse azali ba partenaire belé ou ba ko aider Congo na affaire sociale. Ah oui. Ye moko yaki awa asali so ba kisi awa ba tête ba tension biloko fele ba tout zo luka bango ko kemisa bango wana. Président na côté social état yango toyebi awa ba to ko zonga ko la gilo anda ko zonga. To moi lokola oya ministère ya fonction publique ya ko zonga to moni Jean-Pierre Akobemba akozonga parce que pour na contrat na bino to moni mususu ya agriculture ya Ndunda akoyeko zonga Kabulu pa kozonga nani Kabulu ya nani ya zara ministre ya Kabulu ministre Kabwelulu ministre Amib Yamin oh motataki mabulu tu ba diamana ba nia zonga susu papa bango te po batangeli bango ba maire ngwana gilo ando mo gouverneur c'est bon hein ya zana gouverneur nani Nzeleza
tokomi matoko kwa mbandaka Voilà, merci Tosola. alors comme ça maman yo pour être mosala na nkolo etambola bien tolingi yo nous sommes là nous devons défendre notre patrie mais ba chekulaté parce que plus de détournements trop de chocolat, les pays partent. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à maman Nathalie Fikipo. Merci à maman Nanata Kaza Essepelissa. Je te salue, place aux alliés. Zambo Baksolo Yabele. Merci à au prophète Ngefa, Motona Vérité. Na CP, sous comme on a lelo et ça les plaisir. Nous, na batunia so, palinga rémission na biso ba vérité. Na Congo les Ibativi. Na Sima Kameza Kibongo, Jérémy Ndembo derrière la caméra. Bientôt. Tout le monde aussi que na Diego l'émission, les mignons, aussi que na yo merci na prophète Ngefa, moi deux personnes au bas. Oui, merci mingi. Na mami bomolo bolumbu nzambe apambola na mona mondimité amona na tena cher libaya habité yo kuna cher libaya abenga cher depuis envers Tina Congo. Que Dieu vous bénisse. Na kati ya Suède wana tozali na ndeko na biso Kabala babi Kabala nzambe ya pambola na yo moko na Diego Leboga na Reville bandi nzambe ya pambola pesa eloko zoli yoko eloko pesa na beta wadi banga ko fele na Diego apisa na mo eloko apana kende Congo Liziba TV pour plus d'actualité.